Kofi wapi. Wana Kofi bosala na ba G. Bo aso diza ba makangu so bokomi devant makangu ne mususu a officialiser. Beaucoup mon ça là-bas, moi avec Kofi ça ne passe pas. Et moi, soit moi je suis là, soit l'autre est là. Je ne supporte pas. Nga ça va jamais monter. Nga la légitimité, na ça na likango, mais un bon likango qui oblige. D'accord? Pour qu'il est légitime dans le côté na charge de bébé. Tab orchestre. Na ki légitime ezara na yo pe mwasa nanyo ye simba te nga côté simba nga no bwiro la makango pona pumbwaka mwako pumbwa na se retrouver partout et ko sakana na ngati e pona ko ki officialiser pe likambo na za fia guerre courte, d'accord? Na za fia guerre courte. Na ye ana ino mambo msusu. Mais beaucoup de la mambo msusu. Bref. Mozaki ndimu. Na ozelo. Na bossa ni ote. Malgré na ngana bossa no na kende na mambo mutamba. Moze. Na ozelo. Na zozila yo. Oyo kosi la feri makambu ke mtando tindo finga nde na ozila et puis na lobi ba voisin ba manque d'actualité mambo ezoleka entre biso na musée talibinote pardon boke na place botala mam na biso bochaka ba commentaire boke obakisa ba vie na ba nzembo la bino en tout cas to boyi ba madiembela bato ba grata actualité tobo Tobo. Pour le moment, on va jamais la commis autozo c'est la mousa so papa plan. Il y a plan exacté. Rien de nouveau, rien de spécial. Ce qui a un manque à respect, moi, et du côté de souka. Et puis, soit hier, on y a son bas. Biso so tebi qui a l'okuta. Pour biso so tito finga. Car leader mon kota sa tinda journaliste kendo finga. Leader mon kota sa tinda mission et bima d'orchestre na kendo finga. Azate. Donc bon meka kuko ya tende boya o ba beba ni na musée ya bino kutu na ba orchestre bwana bato ba finga ba sama kolo mama on orchestre na mse zakati to ba camarade na bino to rappel ba diversion te so to ba to mobondo ya boke ko gratter actualité pas chez nous boya bo jembe la tina mambo musée na orchestre na biso bato ba finga ba sama kolo ba tata na ba mama ba zate ici c'est la classe. Malgré qu'on ait le mal à la tête, mais avec de limites. D'accord? Voilà, on a problème, mais bon, orchestre, on a un bateau, hein? Babwa qui l'a tan. Babé la makwanza, babé la boima. Il y a un orchestre, moi qui a un problème bongo. Oh, il y a un bout de soto soin dans la musique. T'es bout de soto soin. En tout cas, qu'on soit dans la biso officialisé. Sauf bino. Biso tozo soin dans mes moins bino. Oui. Poko soit na musée to soin mais moi binonde to bona biso to boy bon côté à côté na biso to boy pe boy ostiola musée musée au côté la ki bango tala lelo ya to bo kande to bandana de to sisa to bo ba voisin ba madiembela bato ba grata actualité bato mobimba soit disant ba bonga mais batala ka pas ba voisin bino boleka bato me botala ka bato bino boleki mais c'est compliqué na comprendre un synonyme on dit bato ba bonga ba na nyos mais batala ka bato ba zanga donc ya lo kwa bino bona pas clôturer mais bokipaka mamba cour commune ba voisin na bino ba futa ndako te bino boza jokura ba la nzala bino boye o ya bon musama kasi boye bino bato ba na ngo na place bona na mamba cour commune ya boke no classe ba licence bo bala bala bien boko la ban en tout cas bona mamba belo sala na place que bota la cour commune na bisre oui on a moni ba commentaire na bino na likamba na kokina ngate ko diembe la bongo manque actualiser makasi we si boko ta mamba na sona musée bien Moi, musée, au bino, on a makambo musée wabe. Hein? Même musée, on a fait un peu faire rigoler. Vous voyez,
Oh, musée raze pas papa chéra finga fait rigola. Ba orchestre nyonso leka. Na orchestre o pas salate a finga kaka. Razake pas papa chéra finga maison mère. A finga fait rigola. Lelo aki na orchestre faire été mais ande ko kumisa faire aki ko cha faire pour na promotion a finga bino. Bozana eloko salite. Donc to bona biso gratuitement. To gratuitement hein, to beau. Pour vous qui même est capable de discipliner. Si vous biso so to discipliner mwana biso. Mwa kati singa. Alinga qui n'est pas voisin maintenant na kati cité na comme pas le bino ba voisin beaucoup mi déjà aya to lo kinini. Ya bwana lo ko lo bate pour même les lo so comme pas bino. Ata fingi biso mkolo po longo ba lukele bino. Donc le roi peut quand même mbunjute et zappé mbalusu na mbasuka te. Biso de tepsi musée sala live no lelo beta masasi. Mais ata bal moko eko ya na beau vanté. Beta no masasi eko na babandali na bakitambo na balemba matete. Beta o penza lokola leta zate na mboka wana. Mais c'est ka bal moko ekiti na beau vent. Mon frère, tu connais non? Tu connais comment bal moko d'été moko kakeko ya na beau vent. À ce soir musique intime na moi sinon zoba moi c'est moi qui zégi à la problème il y a raisonnement. La Bible dit celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Moi je me dis que la place là la ndé ça la mibal comme le roi ma fils. Bah comme obligé bah comme c'est le statut je ne parlerai plus de faire rigole aux hommes on a écomeli au monde que musée que t'as yé pas qui t'a que bah tu as statut en haut voilà je ne parlerai plus de faire rigole bah tu photo à couple quel est le rapport ils osent s'adresser soit disant à faire photo à couple ego sani donc dis na moi c'est beauté le mois pour vendre na maison gratter succès. Donc, moi, ce zola là, azo gratter visibilité. Hey, mon kilo banga. Oh là là, mon tuyau kanisi bolingo, onzo kenemi, non, yé pas envié. Ya yo ce moment yo s'adresser na mutu me photo à couple. O tu es statut quoi photo à couple. Moi ça yo lukani na kati mambo. Côté yo ba no sauter na sa mo yo sa promotion moi c'est à l'aide. Côté ba kabela ko mbongo na sa podium moi ça zakati. Photo moi c'est ça ça dit mon zete mtache photo wana statut wana moi c'est mtakomi achepe photo éclaireur achepe photo moi c'est pas zoluka fula ma abi mama djembela il y a pas de problème ici la visibilité c'est gratuit mais avec des insides avec tout ce qui s'appelle poto là ça sera au-dessus de toutes les façons il y a sikapé et zate à part mambuyalo kuta yangwana bandeko na viso kotangi classe te senga nzambe sagesse na lingala babengi yango bwanya parce que soki otangi te ozangi na bwanya o se retrouver lokola nana sakasaka mwasa mozeki ndingu bapesi mobali na ye ba valeur mais lokola mwasi aza zoba Babie mobile ba valeur moi ça zo akomi papa va kokoloba na musée bongo te donc oh yo grake les mondes dans l'église dans les mondes akoki koloba na musée bongo te modèle musa fi afinga ka batu pona ye papa veut mtatina ki afinga batu lelo tozozela baleko ya na bouvant papa veut mtatina na musée kendo pelisa la ifinga batu Mouza ndako finga mai kalambai sa pibi ya pasteur Moïse mtando tindi to ana muze na Afrique du Sud to finga ba musicien ba ndo tinda biso na okeli mawa muze kinzi mo likolo place a olala o bebisi carrière nao parce que visibilité au fait rigole la pesa qui on a valeur na respect na considération na moi na leader au peso en côté na moni leader te na Kinshasa na opeso mutu nyonso ozoyo et aux attentes susu pour approuver faire rigola mais et après akobwa ko na poubelle et après okoma nani après oko se retrouver nani
Yo mtozo ki ma poste no bison so mubundo. Ngako toto fingi na kulexa ngoka na compte orchestre. Na bika ke golo mo mta fingi na normal. Entre nous. Mais net c'est déjà bon mo talo déjà na misu moko ya lisu likolo ya lisu. Lisu likolo ya lisu. Omoni pe ba senzi bazanga actualité ba poster amoda omona ke ba o gratter ya soit des orchestres ne kaka soit des bino ba final ndeni bozwa mambo bato bana sima bino bo poster normalement so bino bo leki biso des photos tala mam na bino mais na comprendre ba orchestre ya boni ya comprendre ba orchestre wana te oh baka makasi na muza lobi faire golo sala ba ngol boye pona nini na ratapel ya gi mokonzi yaya motema ya gi na ratet son appel na comprendre ali kambango te na zuivi anana sakasaka mwana ya Kimbanseke quartier Salongo référence wenzeya bakwanga bana njili baebi kote kuna kurana mai ezalaka te yaya nana sakasaka maintenant là je suis en train de lire dans autre temps à vie na yo poyo moi respect na avant mobile noyer na pc maloba poyo ya so 22h biso na poto toi 19h40 bino na kini boya 18h donc ça veut dire que tu calme moi 4h moi 3h30 pour yaya je recommence oh comme nini voilà je recommence au numéro 1 Nana Sakasaka aza mwana ya Kimbanseke quartier Salongo référence wenze ya ba kwanga bana njili baebi kote kuna kurona mai ezalaka te ata la police pe ezalaka te ça veut dire na conteneur que obat ba bunda que obenga ba policier kuna policier kuta policier donc otaba na sakasaka bokata na tama boko intervention ezate ni courant ni delo ni policier nana sakasaka nazoluka na ba réaction ki musenje uti wapi voilà source pour ne comprendre te mutu bakumisi mobali ne ayelo kwa nyama na zamba ça se voit Kimbanseke tozana on nana sakasaka ata la police ezagate papa na bango azalaka chef du quartier mama na bango abandaki kote kakisi ya bokoko yango nana sakasaka yo zu relève ya ko chauffaka biloko ya mibali yango yo ye mela oyo pozwa zemi mela oyo pona butola la te mela oyo po papa do yo zano descendante ya mama na kisi ya bokoko yo nana sakasaka yo mtosala no kisi ya bokoko zui courage faire rigola la regretter muze modèle afinga batu pona yo modèle muze na regretter faire rigola camarade ya mama no bandosa ni kisi ya bokoko na quartier tokende aveni chez bango makumvu mangovo yaye boyo pozotinga via mutu na bafaute mangovo aveni chez bango mangovo a vérifier bolandela soki eza pea yango pa bana mangovo bozali awa bon toleka akomaka likangu ya wabe lorango wera emba wabe lorango moteki monene ya badiama oh abo nana sakasaka yo po amuta shit kouta na rabe lorango soki rabe lorango akomaka likangu ya rabe lorango tangu
bakotaki na groupe na ye ata bakotaki na groupe kosala théâtre ça théâtre nana sarasaka wana parcours kimbaseke wenza bakwanga otikala na héritage akisi ya bokoko Wabe Lorango Likango comédienne de théâtre. Ah bon? Grâce ya balar oyo aiba Wabe Lorango Nanda Mbuya Kindumbande akoma oyo azalelo. Don ambongo aiba Wabe Lorango na kindumbo asala kinde esali nana saka koshofaka banzota mibali ya bato. Wabelo asombela ye même lopangu moko. Ba détail mususu si maman Karine. Merci pour les détails. Merci, ainsi va la vie. Donc nana sarasaka. Yo pona lopangu Wabelo Lorango sangsina makangu ba makangu nyoso kindumbo sa na théâtre somba. Nde pesi yo zeli. Bon, Mouze pas ma tante pour Mouza outi yolo. Mouza outi yolo, bana yolo bo limbisanga. Majorité ba garçon yolo, vous connaissez la suite, non? Vous connaissez la suite, pona kota na kunate. Ata ba onyo so ba la ksabso ke bolingo eza bia ya moi c'est comme to bokola. Mukolo moi c'est kumbongo ekosila libale epanzana na kimia rien à envier. Na mona ki ba sotas ba na live Karine muninga kutu ba lactie ba ya fiancé muninga ba ba yaya na les cas à niveau je sais comment ça se passe et surtout que na elo kwa bongo avec 11 enfants je ne prends pas merci c'est gentil donc musée à la base à moi na yolo ba garçon yolo vous connaissez la suite. Donc ce musée les lobo dirigé boye baki non moi na yolo boye bi bagarso yolo akuti nana sarasaka na moi lupango moi choko en place nana sarasaka na moi kisi ya bokoko ekoti sa moi ba sansa muzo san ola vanda kuna chez les parents na koto vandi yo moko père makasi kana ngomela kisi ya bokoko le résultat muza boteli biso bonbon donc côté musée attends, mon frère, Kotakuna. T'as pas tort. Et là, quand on a tort pour perdre qui mobile. Autongi carrière non a pas si na moya kini ngana ki témoin pour toi nek sauter na bino to matrabu to zonga to ke ba matolo ensemble. Pas si na ngeza obosani moya kini obosani souffrance. Otika mutu mo ba diriger vie na non mon frère. Carrière na yo esali o museki ndingo ndetindi ya lingao. Ça dit même lelo ya zate ozwa même moi si plus que ye. Mais lelo museki soki yo sili. Ye en sa vine en te kanzoto. Donc de fin la vie faut y à part des choses. On sa mamna lo yenge musée. Et alors voiture non yo pesi mtumso so amemao. Encore ça pas accident pour y passer à bon mutuka moté. Akoko tout ça mutuka non mais yo okolo voiture o yo kapasi ya voiture non o yebi passe ni omona ki po somba ngo o yebi bagada ozana o yebi valeur na en fait o considéra ngo donc musée to zelo lelo pona yo wana na tiki pona suivante nazi ba rapport oh non pona la Chine avant kota na mamnyo suilik nazi ba rapport nyoso ba mama ba bengi nga ba papa ba yaya ba leki qui na la Chine ça ne va pas kofinge komi autorisé non na beti pe libo na mesa mambo finga ate et surtout que kofinga ba bêtise ate place votre bazar il y a toujours des problèmes mais batumbaluka solution na mona kikili beti ndelinga de live bazo se kamboka Karina gangeli bango Karina sali oh na kama botala mama sondeni attention na gangeli bango
Po baba leki nanga. Même si tu longue dans les réseaux sociaux, dans la vie normale, toi, âge monté. Toi, âge monté pour nga. Non, là, on a 40, on a 30 quelques. Donc, bah, même ceux qui ont les qui ont 20 té, bah, on a âge monté. Même bah, on a 30 quelques, bah, on a les qui parlent. Bino batel boso boyako Karina banga kamboka siko swe na gangi limboka na live bo baloli wana ya Sony o esali bino Sony bo erbo lo ba Karina banga mboka bokansaka bona black sepno ki na bangi mboka te no ya na gangi leto na bingani ete na gangi le mboka po ba like ba bêtise bandoli kana live ne aotika batu nyoso bo mata ba otanga ba kombwa batu. Soki yango te so ifona gangi na gangi na privé même ba fan soki na yeki na live parce que ba noti ka ba otanga ba kombo ba sans preuve ngali boso ba na gangi bon na privé c'est que borataka siko bokomi o mboka ba gangeli wana nyoso kubanga bobanga ndi mboka tellement bobanga ke makasi boloba nga mboka moni la ko ponga na longole nde na longole ete na gangeli bokomo siki po akasuni ya longwa yaya toyebi bino manka matière boza na ba fenêtre a botondia biso pa bino toyakaka te nde boza bongo nzala na réseaux sociaux. Maman, sur la Chine, beaucoup de ratés. On a la Chine, on va foutre à bino combien il y a un salaire et à tes familles. Pour un peu un salaire. Ma comme on a vu sur mon compte, t'as raté mon tigre dans la vidéo na Sony. Ton coquille qu'on soit na lundi, mardi, jeudi, au monde à ton zongani, tout ça indéni. En tout cas, sur ça, la Chine, t'es bima, na maman, on a vu sur la Chine. Bima. Dans le rapport, on a payé kinga. C'était surtout dans ma fan, on a mon couteau. Au sol qui même na live na ya mambo finga na lingite ba fan. Batu nyonso basala ba live ba mama fille BI ba mère fashion ba mama Beyoncé. Non comme okili bi otine na live ma Beyoncé pour finga mais comme beaucoup. N'habite beaucoup mon pesa na ba rendez-vous bitumba. Na ko démarrer voiture na nga. Na yo toza 4 heures d'ita na koya. Ba mama. Si vous avez un peu matière exacte pour vous distraire public, c'est bon. Mais c'est en réalité beau comme ça. Quoi une psycho seka. Comme tout le monde a caca comme maman famille. Oh, ba maman. Na batalo comme mungala ba maman. Boka soniko. Attention boyo comme kilisoni te boyo katanga soni. Boyo katanga soni. Toko bino kuna ndeni tito pesa na rendez-vous bitumba toko wana ka bo bundelanga te ngana mo kolonzo to na bo sebi abo ngo bunda pora bolingo na bolinga nga mingi ngana bo ponga mo na zamu tape eza problème à boso te la Chine problème est ko ya peto e ba ke misusu ko ya ka pour place ba baza ba problème ya kaka mais tokyo comme na niveau na te to comme na niveau na ndeni oh nani problème yani Nino allô Karine bonjour eza maman Sindo edinga suto bosaninga la Londres oui maman Karine please nangai na sengo est-ce que la joie numéro ya Freddy Coco moi ezali ok non tout na après non tindelo merci maman autour na yeso ça va epse maman na a besoin de kamo c'est important problème te maman merci beaucoup mauzela donc makambo ya la Chine kofinga na wana en tout cas na d'accord na ngote
na lingi yango peti awa te omoni oki posa kofinga makasi sola na biso penza olongweno la Chine oke osema no en dehors à la Chine na kombo na biso pete osabe mamno na kimia eza ona ofinga pona Karine po afinga ki Karine to pona linga Karine mingi non na lingi te en tout cas wana pe na lingi te na motema moko na boyi. S'il y a un problème dans la Chine, il faut tous en respect dans la Chine. Toi, on a maman, toi, on a papa, toi, on a yaya, toi, on a mikolo. Oh, que même ceux qu'on loba. Net, il y a un qui l'engagement, il paraîtrait là, il faut que ça soit une heure, soit 2 heures. Bafana, on a fingi, chinois, nyonso. En tout cas, il faut retirer parole. On a, je sais pas, c'est une live, non, c'est ok, au fingi, chinois, nyonso, t'as pas droit. Parce que ces 2-3 chinois, c'est au Canada, c'est pas tout le monde. Même, namo, mouko, la Chine, non, on a fingi la Chine, nyonso, t'es dans ça, quand on t'est. Donc, ça veut pas dire ça, ça, quand live, faut comme un monopole, ou les kabatou, non. Ah, dans la Chine, biso soto andenge moko. À part ce to tira ba poste ba général, banan et sakapo ordre zal. Mais là qui c'était que pour mbo kaza général dans l'équipe à tout nyoso tonde yende non. Non. Tout ça la bon pour na ordre discipline zal. Mais bozo ça même na ça quand il faut boire que to na ba parent to na ba responsable ba tala abiso. Donc bon mais quand tu as non ba mai na ba vino na bino malgré ba problème na ba rando na bino na o nyoso bwana ngo bon mais quand on kokita muke bozongi mwasima. D'accord. Donc bafa na tu dois des esquisses na langage on a fingi ba chinois nyoso. Non. Na rata qui appelle non lelo pour na chaki silencieux et puis na bima qui na rata qui appelle non soit na sisi live peut-être soit na libre tout cela. Donc na d'accord na moté. Moto nyonso asala live na la Chine moto amate banzo tanga bakomba batu sans preuve merfa ma Beyoncé la Chine d'attaque tonto héritier nani mwana papa Hervé mboka bafana je sais pas batu msoso basaka ba live à la Chine on a yebité katai so yelbiso komba moto yaka na preuve non ozana preuve non na téléphone ocheli biso preuve la sondo ina kombo moto boti ko ya na kimute mama be ko bouleverser o ngai na mona ko tu papa evina mama Nicole bo bima hotel wana ya ko salir moto mama Nicole ana bana na e soki yo mona ba ona papa vi fa ko kanga bon photo to vidéo même pe o kanga bon photo to vidéo ya nini papa vi aza libre ya kolinga mwasi nyonso alingi aza libre ya kota hotel nyonso akoti akolinga kota pona biso eza matière te ya matière te soki eza air azalaki na mami ndenge eza matière nde tokabwani mpe boye alinga te alala mpe mwasi te akota mpe hotel te ya ata dictature yango ata na armée batiaka mpe air mo mpe na se balembisaka te nazwi bapele mpe bato non kari bachinois bazofinga papa mwana na yo likambo na lobango 1001 fois mpona lelo peut-être ezala parmi balasuka na bandela soki bachinois baofinga papa mwana moto abenganga te mpo oza desi na réponse nanga bobenganga te nge eloko bokoko obenganga neti bayebisaki nga ke zozo moko asalaki live aofinga mama nto déjà kotraite de mama nto oyo basi nyonso evi amemelaka ye asololanga na bango mpo aliaka mbongo lokuta mama nto mama moko responsable soki moto ayeli bino matière wana eza lola mpo ndenge akende ya kolela mama nto azwa swite te lola komata mpe mapeka te mpona olobaki na la Chine bafingo te komata mpe mapeka te mponga mpe na nanga moto baluka mama nto banda azala mama leki efiti lelo apart nga azata na mwasi moko te ya evi oyo asola na ye donc ça veut dire boti kokosa boti koyo salir mama wana bokoki à la limite kofinga evi oyo osa buzoba na famille nene opermettre te mpo baba kokwa mwana nga
En tout cas na famille ne toko finga na a kitoko bazala tata mwasi ya mwana soki bokofinga evi bofinga ye moko et puis je vous permets po ye moko aza moto ya buzoba a moto ya potopoto nga mo même ere na sabolaki aucun jour esi bomona na saboli ata même aleki na ye ata kanda eleki nga jamais naoki okosela famille ya bato makambo d'accord donc nde bozoluka matière bozogratte de par-ci par-là soki maman to asola na lola asola na etant que moi c'est évité asola na lola po lola luka numéro na bengai alela evi ameli mbongo comme dab un bon gigolo ndenge aliaka mbongo ya basi amela mama lola mbongo na ye mama lola bengi mama ntopo na mama bayebisi ngo za mama leki evi tala ifaki mama to asali akata telefone non etant que maman moboti ya bobenge mpo na mwana ni en yoka e maman to atuna evi yo na lola kaka evi na lokuta aza nango lokwa ndoki awanga na yo lola yango moni mpe ke maman to akini eloko osala te ere batuni yo a mobali ya lola bengi o te mama wana moto aliboma mpo evi awanga na basi nyonso malalaka na bango aka na bango donc na koti na mwa parenthèse oyo towana makambo ngo te me na koti juste mpona bana bino bolongola komba mama to na buzoba bolongola famille na bango na buzoba nde bana bamuyaka moko afingisa ye aomifingisaka ye moko na buzoba ne osala e na bato esalaka bango mpasi karine yo moko finga papa evi bato mosusu bafinge te bato mosusu mpe bofinge parce que papa evi biso sotoyoka voice azoloba na motu mpe sa mura ça veut dire bandeko koloba bapia mura mpo mura atya afinga nga alors baloba kobomi na mbeli bakobomo na mbeli lokwa kofinga ezalaka elengi ye fo bafingaki aoka elengi wana donc moto ayelanga te ke oyo apapa mwana yo finga ye te nga mpe na amama mwana mpo atinda voice bafinga nga atalaki teke na amama mwana lokwa ye atalaki te nga mpe nga naza kaka nga osali nga malamu nasali opesi nga respect nazomiseli omanke respect débordement donc na bachinois oyo boyoka motema pasi soki baofinga evi karine kata na likambo oyo mpe du respect aza papa mwana nga naza moto abongo te nga naza moto abongo te nga nazongisaka oyo moto apesi nga papa mwana atalanga teke na mama mwana nga nde nini otala nga mpe nakotala te donc oyo aza na mposa finga evi opelisala evi ofinga evi boza na autorisation na nga jusque là légitime vous avez mon soutien et une autorisation na nga d'accord tokati wana à part que bokosela famille na bango makambo na famille te mais na ye moko en tout cas bosali même salade botue un peu du mayo un peu du ketchup, un peu du citron ou vinaigre, je ne sais pas ce que vous allez ajouter là. Moutako tuna bino azati. Azate pinza. Donc ba maman boka moté ma pasi. Bo supporter ce beaucoup de place bo finge vi bima no na live. Poko zela pe la Karina yo pe kisana ko ya kakati. Oh batata bana na bango jamais bango ba permettre po batata bana na bango so ba swani na bango basuki sana ndako yanga lokwa zaka zo ba yaka na réseaux sociaux a eza poto a so za na likambo na yo oye na ngo na ide na to kotelo na suka pe to cholio to kumisoka na likambo ngo ngomsu pe to baluki to sekio ngomsu to fingio na ngo oh mboka finga ke vi mukoni yo finga tata bana na ko finga tata bana na mukolo ya na mamna bango couple na réseaux sociaux na ko finga epe na kosele na makambo likolo ke mboka lobana nga kuto subaka mukolo akokosa na ye na matière ina mboka awa na tribunal na réseaux sociaux akoyoka na olobela anglais so ayoka anglais te bako interpréter lenga mafinga aussi longtemps ye na ngote nga pe na koyaka kate na vie ya mwa mbali ya bato on est d'accord donc ekope sa leçon na mibali misusu balinga bafia réseaux sociaux soko swani na mwasi no na ndako suki sa na ndako boyaka ko humilier bato na réseaux sociaux muluba de lix meilleure page
boya kalikambo couple no yo ye na réseaux sociaux pour que moi sinon na binemi ebele il faut ebake okofinga maka vi mobimba lokwa evi ata sali mabete ma fils ata likambo ya yete bordir ata zalaki te chubu na mai eza leçon mobimba. On est d'accord? Merci beaucoup. Ah, sikoyo na koti dossier GG Angélica fille capable. Je crois que malgré na 8 ans ya Olanda ba live nyo sauté na 8 ans ya Oyoka bandambu ndambu na mwa ba page polémique na mususu pe lokwa akili bibi soso toyebi ke marata bien kili bien rata kate ya tinda ka voice déjà on a début l'on on loba nga na surprise te yo mona on a réseaux sociaux nge kamwe singate on a no parle na nga vana zinda kuna nge kamwe sino ngate. Et puis on l'accepte non ba preuve non l'accepte non ba point que e kamwe singate na yeba ki pe ke suka boy na yebaki na oke live moko lelo na zongi na sukola kama buku na koti na ndako boye na ki live monde ya ba chinois kai bando salama to mona ki fika pa na ndako wa Karine seka kende ko kama ba photo seka zana ba secret seke avant zinda kuna je vous informe avec assurance fika capable na secret na ata ndambu te pose no bi moko e bi maloko mobimba bo moni ndambu Exacté. Je crois que dans le bon abino mille informa mamnanga na linga na isu baibati. Na linga ka isu baibati. Donc tu n'as que mettre la fille capable de s'écrire. Non ki balobi au point Angélica lobi makambo manya lobaki. Mambo na lobena bango que Evia Yakawa. Ezaki avant Bakino Soumé que Evia Yakawa. Evia Bano ya avant kuto ki matanga na kini. Avant ki kini ninga kinda matanga wana ya papa bango. Sinon poste ba video ya matanga wana nyoso to kumana na WhatsApp. So impia ki sali na kini mère moi descente mère na katania mère kini moye mère na cimetière kuna bobela nga papa vime wana siksa mabe maman Rita d'accord donc c'est créé la montée c'est créé exacté. Ce Angélica va silika qui peut-être toi silika qui peut-être silika qui parce que fille capable la loba li kamboye vie avant même ma vidéo ebima avant même ba moneka vidéo ya Evi na Henrietta na aéroport à sa vingtaine les questions ça la live mo wana ba benga ngakutu mais fille capable et moi yebina tikala otunete parce que nando monende ngoya nga déjà na comprendre fille capable na matanga maman ba grâce mbise na ndoko ta conférence fille capable GG Angélica Mboka nana ni sous na grâce na mutu mususu sous si je me trompe tendance à taba 8 7 na compte à batu conférence nga na banda réseaux sociaux na plus de 10 ans il y a réseaux sociaux ça veut dire non que c'est canon non que ça semblant à partir de wana ce qui jaza vrai en luba on a luba nai pour être au compte conférence to solo la biso nyos na yo ki lubi ya mutu na mutu engana sa analyse pour ko bana kaka mami no luka nai ba pourquoi benga nga mami pourquoi ba sai e na suka ngala bo
okoki mpe koseka kaka koseka pamba na kolunga na étudie nasalela koseka no analyse déjà na ndenge toando solo na conférence grâce mbisi azalaka abati aokoka même pas koloba mais fille capable aki oyo abandai kotelemela ye neti aswanisi en pleine conférence etant ke mokolo na komponaki oyo okei na ekala te moto abenganga mingi ya gg nayebisa gg so azonet ka apartir ya matanga grâce mbisi nayebisa ye déjà akamara na bino bozana likomona kati mo libanda te mami kolanda te benayebisenga bite ya pomme te o mami aseni eske alobi mabe tala kaka ye eza opinion na yenga bite ya problème te parce que soki boya na équipe balobi te ke soki boya na équipe bino nyonso bozala liloba moko non baninga mpe bakozala baya na liloba moko baokenda mabe yo mpo ekosauve mais ezalaka na façon ya olobela ezalaka na façon déjà nde bazalaki wana bado oyelaki leadership nga deya na comprenaki yango deya couronne ekendaki epa gg ti couronne esi ekendaki bino bondotala o gg azowela couronne soki mpe na bato babelaka bamalade bampese te nayebe pourkui couronne esi ekendaki bino ti bozotala koto nga deya na ndotala nanga liboso parce que même na kosola na bango kozala na bango misato boye na ndo senture donc parlant na ngana bana bato no mitema ebeta bachinoise o akende na ndako mami na ndako nanga anene eloko ozwa te ndako nanga kaka ndenge mingi ya filma télé réalité eza inachevé ka bongo secret eza te kaka ndenge mona tiela no telefone ko amesa cuisine na olamba kote mosusu ndako esila kote mosusu ndako esila te eya kaka bongo nanga na sécurité to na cop te soki baswanela yango peut-être baangélika base sentait lésé kolobaki ah Karine ayebisa ye biso ke papa evi ayaka comment yo okokoloba ngo na live parce que même elobeli ya fille capable ye moko omonaki na nde même koévite na téléphone parce que il faut kotangaka moto moto mosusu mpo oyebe bwana mposa osola te ata so boolobeli o te bovande place mo ata pendant 4 minutes oyeba moto à chaque fois maloba na ye andoz a déjà prête yo balo ya ba chinois mandoki on s'adresser na ba chinois automatiquement on s'adresser na nga siko nga tant que maîtresse non salon nzé no yo konzé no yo kato nzé no comprendre te parce que quand on parle de la Chine au numéro 1 on voit Karine Mokonzi mais yozo ya ba chinois bon Karine na papa fils bazongani salini bino ba chinois bolingi ba ça ne passe pas. On a déjà comprendre place aux ça. Mais le quoi yo ça semblant. Nga bino la soki na maîtresse. So bengi na Karine oui. Mais déjà na ebi ke yo li souté. Makambo ebimaki ya ba discussion na bangwana nde ba matin sur na live ya nani ya Patrick oui lekaki na chaki appel. Bon, mon a qui appel na solo lina fille capable na Angelica. Mais par après bon mon a pardon na solo na fille capable na GG pardon. Na chaki ke ki miele ki nyonso boywe na solo na bombali. Mais par après ce qui na compte ya GG beaucoup take na solo na imo 50 minutes donc na benga ki pe na pembini. Parce que mambo eleki lilonga de na mona kyango. Déana yoka qui on a bien 50 minutes. Ou entre aussi ce son ba fille capable à part. Donc ngelo ko ikamusange zati. Et lo ko ikamusange zati. Et nga Karine na vandi boy. Na pour ma fille capable était. À part que étant que mon kolo komona ndenge abalukeli baninga ne bongo na facilité. Ça veut dire que wana kutu baba nzete ya mai c'est que nga koni pour nga na mninga nete nga na okolo na connaissance donc c'est que nga koni pour changa na moto a raisonner te
donc même nga monaki libanda na nzela naomona na live na ye aomatisa bato bafinga mboka ofinga mboka automatiquement otouchenga parce que avant nasala live ona yebisaki libilukelanga parti o mboka soit disant babi mboka mataki so live mona ntongo boya lobeli fi capable na biba lukelanga na maloba mboka tikali ofinga te mboka pe esika ordre que na la chaîne kozalaka lisusu te na la chaîne koyaka lisusu pembeni ya mami te mpo tomoni yo osola na binemi na ye soki wana problème ya mboka te moninga lobino bongo yo otalaki nga naka na la chaîne te me nga na sola na Karine epuis nga na Karine non totonga mutu te nga na Karine to wana problème te mboka ta pas droit ya oloba nanga bongo oloba na bongo na mokuse oyo ekolakisaki wana problème te mais po monaki oaki préparé oale prête mais malheureusement fi capable eza banka bamaîtresse rien eloko ebouge eza te moninga aloba eno bongo yo mpe répondre mais omatisa bato lia babandi ofinge ozelani ye baya afingo sikoyo yo na mboka olobi bosola te sikoyo mpe mboka oya ofingo ya mboka obimisani peut-être olingi okosa mokili neti nga en tout cas so eza yanga mbimisaka po aire de jeu komo bato baomata na live no baofinga bamboka seke wana mposa ofinga mboka te na yoki place moko non Karine c'est ma grande sœur te toyebani na biso baht kote babota biso moto azala te na banda nde ka réseau sociaux liboso na bino nyonso naka nanga yaya motu te na réseau sociaux naza yaya motu te nga na yaya bachinois na bachinoise motu aza chinoise na aya na libanda la chine na nanga yaya motu te na ndako na biso baliki na nge ya batania na baarmand nga mo mpe na bayaya niki bayati na baliboso na nga na nsima na nga natika bagladis nde baleki na nga en tout cas na réseau sociaux famille na nge eza la chine nde kote na bapapa na bamama na bayaya na baleki libanda la chine yaya naza yaya te benganga mpenza Karine parce que nakoki kosala semblant te na ere yo oyoki même pas bapiri yo soni nga mpe namoni elo naoki oyoki osoni te po ata naoki osoni lelo lobi lobi okuna nga moko batindeli nga parti na live no namoni ndenge bato baomata baofinga mboka po afingi yo te namoni na live no nde bato baomata baofinga gg oyo aza camarade na soi-disant soki bowana problème te réellement incompréhension moko eyaki na makambo kutu ya moto azala na kini soki moto amati afinga oloba na motu non bomata bopia conseil mais bofinga bango te mais rdg otika moto amati na live afingi bato azoyebi so soki bameki tozali ndenge eza bongo yo kuta osi oganye mpo oza na bavoice oza na baimage fi capable peut-être oza na problème ya succès peut-être oza na problème ya visibilité yokanga nayebisa o navandi na ebongo oyo ka nde nanga na eloko te mais nasali banda na bandi réseaux sociaux ça fait plus de 10 ans na plus de 10 ans na réseaux sociaux na moto alekanga na succès te eya na moto balobelaka te lokwanga eya na moto akotaka miniature kolekanga aza te bref ane yo moko atémoin toya tiktok tokuta bakolo tiktok leo balala so oyoki sango nanga te tuna na youtube kao na youtube facebook dodo donc soki bazolobela mpe ya bainfluenceuse on a bajournaliste nga balobelanga na mabe na malamu je te confirme et je te reconfirme naza la selo nasalaka même pas une semaine sans baposte nga po toujours nayebi ocréer eza na ndenge malamu to ya mabe kombo nange ya kaka na actualité donc ça veut dire omoni basuccès oyo ya baréseaux sociaux nakoko oyebiso ndenge oki ozwango na ndenge esi lelo na maloba donc peut-être oluka ovanda na kiti ma chérie eloko oluka peut-être visibilité peut-être bappel omoni bato babengaka biso allo biso moko toza allo eloko eya te allo yaya omoni na bapage polémique oyo bana bango bato te
Bon, comme ils sont les lots ou bien bon matière. Et ce matière à nesili. Il faut se poser question. Ce les lots devant bateau, na sa émotion, na sa kanda. Olo bana mokimomba na vivana baninga na ngana sala hypocrite. Oza sûr que ce besoin leki. Obimisi ba photo ba vidéo après yo za na mutu lisusu pembe non. Po mutu nyonso oyo kama lobano et kabom na ba page polémique. Na sa kanda na sa émotion. Okolo ba nyonso sauf ya koloba ke na vivana bino na hypocrisie. Parce que bango baba ningo otomoni olala na bombe tu moko bolia sani moko. Boye bani ya vraie vie. Biso to msuto to mona na kana ba réseau. To sala ba ki camarade ba téléphone. Mais bino boaki na ba ki camarade ba téléphone te. To ndo mona bino misa tu pe. Siko solo ba na ba to bongo ke na sana bino na hypocrisie. Je te dis ma chérie, omoni mutu nyonso matana live na okumiso. Okoso. Bimisa matière yo kapelo msuna Sophie capable au moni biloko nyonso na téléphone beta gazon beta nga Karine non conseiller yo bando bimison lelo e ningisa tenga na réseaux sociaux nyonso okobwaka no beta mama na beze yo kana te so etembe beta gazon beta na laksoka ke réseaux sociaux yanga bimisa ta mutakala muninga no moko bimisa tande baolo ba onso epangelika na mona kizengi bimisa ka video na lelo nga mona ningisa réseaux sociaux kanganga ndoki okutanga na ba page nyonso omona ke video na wana obimisa to voice ba chango même pas na 3 pages même ba chango eyo kana te soko na tembe ka lelo lobité obeti ka gazon nga na okata live so za tembe yo pelisa live bwaka nga no yaka 20 minutes. Et l'autre, on a les réseaux sociaux, on a obimisa. Ou comprendre que réseaux sociaux, il y a un colo na haut. Et ça, il y a un colo na haut. Être bolia ça ni monter. Mais bateau aux lingo salir. Bateau aux prête. Et un bateau bolia qui bolalembé tout moko. Même un rosoya, muto somba lupango te, eza soki Angelica, to GG, même si ba konsa ba somba lupango, même ma chérie, muto kufa na lupango azati, Mobutu a 32 ans na pouvoir, ba konde na Maroc, même pas na Congo. Donc même si ba luba est solo to ya lokuta, et après, on a na ba carte d'identité na bango, nde esali nini. Ozomi ni c'est pas bateau pour rien. Nzoka ko mono be muto ki okaniselo te. Bwana eloko grave yo weleli na baninga te ozobimisa autant de haine, oza prêt à tout, oza prêt na rando ma chérie. Bato ko ba sala ba rando wana ba ya mamingeni nga na ya réseaux sociaux na kote ya mamingeni lelo na plus de 10 ans na réseaux sociaux ti lelo mamia sala rando. Azata na trofa rando te. Je ne pense pas qu'il y a mamia azata na chaussette na ndako na ye. Tona kata ndako ne ata na sani moko bike na sala ka rando moko mbongo na mona somba souvenir ezaka na ngote ti lelo biso bato rando omona ngalo na kita ke muto ya fininga na beti pe karana tala na rando na 100 rando na mona 100 rando na ganyaka 100 rando balinganga mingi bakabilanga non se retrouver mais na rando ya toujours des bêtises non se retrouver quand na ba bêtises mo boye yaka ngapi na ina pourquoi on obinini esali nini na legio nini ya yo moko tufi nyama yaya on perdre énergie pour rien du tout na fin du mois salaire izakate yaya ezaka na moté ce qui salaire à rando izalaka biso modèle to bungela ko tuna ba musicien ba star minene modèle obiso to soigner na ba ken piano na YouTube modèle to ngeto kata na ba Kardashian ya so salaire ezala ki tom susu nzena na poto bombe na ba buliding ya barando ya ba mbongo ona zui na rando na tongisko ba buliding na chena ba locataire. Mais nazande maman mapangu maman ba locataire mais pour moi que salaire ya raté ya nazata na locataire mon côté ate ndam azakate donc ça veut dire que bato bo lo banona maman ba koso
Au moins, on a déjà que vous avez déjà mal intentionné, vous avez mal barré. Yo, swana, te. Camarade, no, aza pire, yo. Yazo swana na mutu. Nde na okaki explication vidéo, batine nga mboka. Pire, yo, azo swana na mutu. Yo, yemba moko. Okomisi ennemi à camarade, nos grandes sœurs. Ma chérie, c'est bon, nos vérités. Yeba ki batunya so bo pousa na pembe no monika na act wana to zaka na réseaux sociaux quand ndingo yaka réseaux sociaux yo moko o se retrouver pe yo moko bon koso po ba flatter yo o moni na ngande na lobele oboy yeba ke bo yebele Karina lobi te bo yelote bon il ngande ba yo gratter succès pas na malheureusement pe ngape il a choisi ça déjà tu t'es chamaille je ne donne pas l'argent. Parce que je choisis bien moi à Kalilo pendant y a rentré que tout Kalilo. Donc moi c'est chamaillé zate ya ma papa c'est côté. Donc même à tabaliki na simano ba finga ba chrétien et jirasika. Li kamba sika ba ba yanga. Oh yo secret avec obima. Ikelve. Donc on la kana li wel nanga na li frites na musuni na tigi na salade na meli jus ko na on a glaçon. Donc, ma bobo finga na bobo luba. Et pexana tena lia frite et kanganga li soutena la la te et ko changer le côté. Lobi na olamga na fuka mina comme zinza be programme on a ki na on a sali. De échanger et le côté. Bato pe balinganga bo longwa te po secret na ebimi po ba finga kinga ba ope ba inanga. Bon, c'est pour la pour yo bimsi secret na ngabo ina ngakado échanger le côté. Donc étape pour yo lingo les kana to les ka niveau déjà to les tout sota. Déjà loko ebimiso ka mwana mabe. Muninga oswana na mutu yo komisi mutu ennemi muninga no yaya nao. Mabe. Deuxième, muninga na yo azo swana na mutu na kini yo mbala mo muta bengi yote sortie médiatique entre nanyo yo et GG nana muto pour naté parce que qui t'avait demandé qui t'avait posé nana a posé que question wana so ngo côté là wana mususu côté là c'est simple que ça osa ba mo sortie médiatique so qui wana ko tuma mbo no je crois yebi que to sola que on a privé. Pour la hypocrite, c'est pas au bang en zambe ou l'ouba qui m'a mot Karina l'obéna à la privé. Et le losse n'a pas le bon en live. Pour moi, il m'a dit banali banda bat mobi un scandale au bossali na réseaux sociaux. Ce que na privé, na l'obéna que na privé en face que aux ala qui fausse. Tu pouvais tout faire sauf ça. Au courant ça sortie médiatique ou anati. Na deux fois déjà la mise sur Mokili. Aux autres là qui s'est qu'il osa prête yo soit dans la GG. À saluer l'autre côté deux fois déjà. Il y a deux fois comme il pluriel et comme une majorité plurielle. Une fois tout go ben en haut erreur. Pour biso surtout ça comme erreur. Mais seul le mot il fait comme il y a deux fois. Parce que tu as posé question. Yo za problème GGT intérêt non nini yo sona na mutu mutu ana komimba moya nao. OK, peut-être makila na bino écoute ni eza normal. Tolongwe wana. Jeja swani na batuna kin. Intérêt non nini yo pelisa live. Oh non, ngai entre GG et nanyo yo na mutu oponate. Aussi longtemps GG camarade no obomona na en face, bolia sani moko, bolala pe et arrivé pour la limbe tout monde bon ani petom suba masebi so ki muninga mso ala la poche to na ke yo ebi secret que jeje so ala li ara na poche so e pas suba ka yo e ba kende to la na jeje suba so ki pe yo au ronflac jeje o e ba ke fi capable à ronflac donc ça veut dire muto bo komane na ba niveau ana na muto yo zo ba entre bon mi balé na muto pour noter muto wana na vie o yebite so e bo mona naka. Parce que vous avez dit dans les réseaux sociaux, ma chérie. Quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez une vraie vie, non. Et alors, vous avez dit que vous avez dit que vous avez les réseaux sociaux, vous avez dit que vous avez dit. Mais peut-être occasion où vous avez dit que vous avez GG. Peut-être que vous avez dit
peut-être salité dans oh GG en bomba il soit découvrir un mot en supporter ou peut-être mais on a facilité on a il y a ça va sortir médiatiquement boué ozo léser baninga na makambo ope kombono eza na quantité o eza plus pire parce que ça la sortie médiatique sur batanga kombono oyeko se défendre là c'est normal on a droit de se défendre peut ça image non kombono yo mais yo ba sorti nyonso yo sali envers baningano kombono ya leti oya kaka o ba ba comme ba message fi capable biso sur ça na réseaux sociaux to yini mambon ba ba ko comme le message so lobi o répondre to répondre ba ba ko ki même ko benga o so yo mo kolonzo to bino olubate na olubate message monter c'est panza téléphone appel mo ko te question ba bengi ozaka ko obligé ça là non parce que yum to vivre na bango yum to bi ba point fort na ba point faible na bango langage no zo ya déjà na biloko na téléphone oyo ngam no su qui sa GG ma chérie bagama non victoire avant la guerre et loko confiance oyo za na oyo su qui sa GG aux yeux on va plus capable quand na biloko za na mo t'inquiète pas ma chérie. Je t'informe que on est l'eau quoi gravité et négisa réseaux sociaux. Ah bah mi tata la batu izala ah. Réseaux sociaux mutaku fate. Et là on y a so bimsa ya ça à 3 jours té et live. On bimsa lelo ba sali ba live lobby. La vie continue. La vie continue pour na téléphone toi na ba mi taka la mi bia batu. Il y a ba femme mariée, il y a ba homme marié et to partage na ba WhatsApp ou rien de nouveau. Et loko yoko ngana ebisio soko sana tembi bando bimsa lelo o ngana osuki sa GG po ngane na ko bimisa déjà on oza déjà mal intentionné yo bon ba problème na baninga o bebani na vraie vie comment on peut ça accès na bato libanda baninga o bomona naka et ata lokwa ki camarade na biso te ke to soit na rapport to musika to mona na te ka téléphone mais yo na baninga no bomona naka mais déjà na maloba no na baninga ba swani sote no ba fingo te ko bandidi ko belela ba komba binemi na bango ma chérie omoni déception oyo yo oloni obuka omoni kana bato yo cheli ki ona ba bengo na téléphone ba décevoir yo to na réseaux sociaux bible obi wa loni manga obuka manga omoni déception oyo loni lelo po oloni on lelo obuka ngo un jour au vanda au lobate camarade nanga Angélica qui n'est ma bé j'ai allé ma bé mais il fallait na zana bango ke ba on a zui moi ça sika ba pesa ke ji mais so message to comme so pompe ya kakuna ne bandeli moi signor so se ba ya mbo ba laksa ke ji ba lengelo mais ça mesana o como zo scope yo mo ke otoka mai na pompe biso pe tozaka bobilisu ni kwa lisu maintenant ngi kana mselo moko victoire oyo se proclamer on a que yom to succès GG ma chérie okosi ngana ebisio okosi soko tcheli na voice vidéo et surtout que le ba bino bokanisi bino nde bolinga Karine nanya tonga Karine te ma chérie pour ton information quand nga Karine elle n'a pas na camarade nga kala et arrive pe na tongi GG oui même Angélica tant sou yo pe to tonga o donc ça veut dire que tonga et elle te pour mta linga nga il faut monsieur na o mais maman kotonga la c'était kendo yini mutu non kotonga ça c'est bon ba kombo ya mutu na absence na c'est ça qu'on appelle kotonga place oyo zate nga na vandi na téléphone fi capable de wana ya ki kuto azane bien te na mona ki c'est ça qu'on appelle kotonga mais ça veut pas dire que na yini yo non ça veut pas dire que combien d'ennemis n'a pas pour la bête comme mon absence non non à part que nga na zaka n'est vrai nga na ka vrai on no ba non face et on no ba na privé donc un rolo ba ke bozo na bolla ki sa ba to ke bino nde bolingi Karine mingi boina boito tonga pe Karine et
Et après, on a déjà la grandeur d'esprit au Nazakanango. Soki kutu bato ba finga na sola na bango. Et bon mutu atonginga. Parce que na mutu na ebi lo mon fi capable de kotongi bumate. Ko finga e bumate. Nyonso mutu ko loba po na même salir yo elongolaka grâce à Nzambe na vie mutu te. Donc pour nga ça change rien. Exemple mukie na répondre à batu nyonso. Mais rende-moi salité ou t'es quoi il a un finga basama pour papa na maman. Elle n'a zoa qui appelle Bexinga pour répondre et elle n'a répondu à tes kufa. Nous sommes comme live mikonyo sur la bête abaka sans rando. Et après la batu sous au bangi. Ne sais qui n'a. On a tali que non qui au comme à niveau t'es pas là au finga sa maman mutu. On a tali rando bon en sala mutu au finga ne sa maman n'a la facilité. On a ce qu'on a zongi sate. Donc malgré un mal à la tête, mais j'ai des principes et des limites. Naza problématique, na soin na kanafi à tout ni ça, naza mon na mabe nyos, mais à part kake limite, oui. Naza kana l'échec moro pembe nanga. Yo mona teke tellement na ebi que to seka to na ba secret. Non ka mokili soni te na nzima babenganga yuma mais na ye na live na ebise ye na okyo soni to solate na ba live to matanaka te mutu sa vie ne pourquoi parce que na oki soni pour Nathalie le ose na telemi na fingi même ba mama o ba soutenanga boke bananga oh mwana obiso to soutenaka ke to lingake so ekutu no camarade ne ba kolo ensemble ke na eboui et bon mukolo telemela biso donc ça veut dire que non, mais c'est la propagande à ma bé. Nakomi ni ça. Oh, yo sali lo omi ni si. Moutonnier sans benga, on fit capable qu'elle en bien, ma chérie. En cause, on a des réseaux sociaux, les lots télobité, au pesa a raison. Attention, au solaté. Un an, ils est belé. Tout le monde en attend en janvier 2026, ça. Au vanda, yo, mon a ouessé na kiv. Au lobate. Ya mukuli wana. Comme souvent moi yo beba na bato lelo ba no fi capable to ana yo so ki ba meki to ye o koko lo ba ona mukilité pour na soni. Oboko mi beba nela na privé to ebi comment ça se passe ma chérie. Ngana koko expliquer au début na ona kati na suka na ngo pour na vie na ma. Oh sali lelo o tu ko sala erreur moko grave na via réseaux sociaux où tu peux tout faire. Tout faire sauf que baby ça na bateau mona pour biso na réseaux sociaux to me mama mon pepe quand na bateau ya aza chinois mais au mona été mais je préfère encore na considérer 1001 fois mon ton na mona que chinoiso na mona na mati. Parce que chinois on a monaté. Encore bien la conseil était dans mon tour na monaka. Oh. Hein? Oh bien la neni yo to monana no teto solo na téléphone. Oh bien la conseil vis-à-vis na muto yo na liana e fufu, muto nga na yebi mbunju na ye, muto to na yebi porte na ye. Non. Là, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Et quand tu assumes Nanzimi Naza hypocrite, il n'y a pas de problème dans les réseaux sociaux. Babeta na bango film bouté. Ande, ou y a un monde de déception aux adultes. Je crois, dans mon nom de il y a réseaux sociaux, yomoko. En tout cas, ma chérie, na lié aux huiles en sengo. Ça nous coupe na mututi. Pour les réseaux sociaux, vous êtes sur une relation mon côté koyaka envers yo na vérité. Mutu nyonso ye pa no likulmo na kati mo libanda pona mutu na oyeba ke baninga ne kuta kenda na bango bebonga mutalibanda mutu nyonso koya e pa na yo likulmo na kati mo libanda. Je préfère beau soin na privé beau fingana. Na ba Angélique na ba GG mais na caméra bossa semblant
nalinga GG parce que namona ke lokwanga batindelenga extrêmement et pas kilibi. Je me rappelle lobby GG azaki na live à Patrick mboka mati après ko kita ya mboka na walinga kuna bega mboka na lobele okyo lukani kuna GG mati okata ba just maloba botika fika pa laisser ma copine botika bato kutu bakomo koma mboko zui 12 olingo s'attaquer na fika pa be GG à côté li ezaki kokotela te mutu na devant bato basopake te mutu oyo boyebani na vraie vie jamais. Mama na nde na live naza on dirait que on oyambo te mais oyebi ke nga na nini te loba kaka benga alors pas de problème alors. Ok, pas de souci. Ok, pas de souci alors. Bisous à tous. Ok. Bandeko. Wana nde babengaka grand esprit malgré mambo osali mambo boswana boyokana te mais devant mokili amoni ke bato bayengi bamata babando lapide yo akitaki déjà masengi demande po atali ke te bacommentaire échanger bato nyonso bakomi fi capable hypocrite fi capable mwana mabe fi capable ezala te lobo ozalaki na souffle te ma chérie esprit wana na moni ozalaki dans tous tes états ya soni mais moninga mataki abi te mboka botika te noko patrouille te botika fi capable c'est ma copine bato nyonso bakomokoma jeja beti bato 12 parce que aye a sauvé yo mais nayebi ke eloko epelisisi yo live eya bapela bato bamessage balobi no bongo poani omitiki poa nini ebimi on dirait bakomonela yo poa nini fi capable yeba ke biso nyonso même nde toaka na réseaux sociaux oyo biso nyonso nde toaka na réseaux sociaux oyo ma chérie il faut ebelo moko toyaka avant tosala live te mosusu mo fo de te moi filtre mais bato tokana ba on a vraie vie totiela bon filtre te bayebi bacouleur bapo na biso bato tomonana na vraie vie ta mosusu na live nayaka na cheka blo mokie na lie mpo bato bamona kari na lie ya mokie mais bato bamonanga na vraie vie bayebi ke kari na 6 à 4 eboula simoule bato na la vraie vie peut-être bayebi faiblesse à Karine à kokaboité mais ta mosusu na réseaux sociaux bayebi ke Karine Goldberg muta ba problème la Chine donc ça veut dire que il faut osaka toujours différence na bato ya vraie vie na bato ya réseaux sociaux pour le problème ce ezuyo jejo ya Angélique Otelema peut-être bayebi adresse non peut-être bayebi te mais bozata na moi ba mis en commun mais tant sous biso ba msuso à part yo fi capable de sozu le problème à part yo no benga na yebi ata mutu monte ya proche non à part ka des camarades noana mais bango tam sous fait autour ni bango ba kete yaya ba fi capable moko à place boy te jour to na fi capable ba leki na ka boy ba quand même la Bible lobi mutu alibanda na Bible asko na longo lepiso na koti na Bible lobi na mutu oyo alibanda assiste yo mutu wana aleki ndeko na yo na valeur devant yo parce que yaza ndeko noté aza mutu famille mususu peut-être ba camarade ou na relation assisté ou a problème aza na plus de considération que ndeko na yo parce que peut-être problème yo na ngo ndeko no supporter te mais mutu alibanda assisté ne beaucoup mena ba Angélique na ba GG c'est toute une famille bon banda ko ça la force moko mutu ebi que même na kena GG kolo to na kena Angélique to na kena fille capable bandinga ni mbaye boya mutu ça que ça signifie capable de moustiquer les autres boya so simbi GG so simbi Angélique. À ma grande surprise, les kelinga que yo na monokono
ngam non sou qui sa GG. Oh, ya bosang sa mobali. Donc ça veut dire le langage no ça. Déjà déjà beta baka bongo uzardia jalouse. Parce que dans mon côté, yo des choses c'est proclamé ngam non sou qui c'est. Ngam nana matière mais ma chérie ngana biso que kosi. En si longtemps déjà j'en a biso. On peut parole d'honneur. Fille capable. Zoa bazozonyo so simano. Au kosi mutoko il s'agit déjà zate. To sa na biso rando te mutofinga zate lo okwe ate. Sweka tembe. Gazon kaka. Eko mate kita. Mutozo corona ate. Ni yo so kobimise jeje no dendison na réseaux sociaux. Tout sauf rien. Et ngana biso peso za tembe. Nengo la kai ba page no tinda banda no tinda lelo. Et ça bien. Réseaux sociaux na ba kolono ma chérie. Avant des gens dans bimisa na informo comme ba mitaka la batu to akanango. Mitaka la basi na mibali doto yebi banzoto batu. Donc ce dia to lala na mitaka la batu na ba téléphone. Ba to pe ba vivaka. Bon ça la vie ça dure lo que zate o mutomi diembika asara zate. Oyo mela kisa bangungi na mpese na bampuku anete. Parce que na lobelo vérité parce que yo qui même pas baninga no soni. Si le moment comme la discussion on zaka toujours fautif to solo même na privé. O senga ba excuse nanzimi mabenanga nanzimi excuse mais on reconnaître ma bé ma chérie. Même ce Patrick asa qui live au sepelité. Benga baninga no po baza baninga no biso to yebi yo na bango. Benga baninga no bo solo la. Yo kokyo yate oya mbala moko on dirait lokola yo ando vivre de ana baninga ke ba ye ba te na des téléphone ma chérie ça les loti. Fille capable mo mba ko enregistrer na yo bandi. Tunanga mukonzi nango. Et loko isa no mote. Ngana ese loko izati. Makambo yo bandi enregistrement na ba vidéo na ba photo. Hey! Soki tembe ya bando bimisaka lelo lobite elalati. Et l'autre côté, rien de spécial, rien de nouveau. Mouton kouf à zate, mouton met la poison à zate, mouton bêta, mouton dans les réseaux sociaux à zate, peine à rando, wana bo finga na kabama boba maka mouton le kaka chercher à zate aussi longtemps la Chine est vivre. Wana mouton nyonso ya sima no ifwa yibo, mouton aussi longtemps la Chine est za, mouton ko isa chercher à zate. Wana moye bakenga la saka isura no te. Mais c'est faut na ya, no yo kana mukili soni te. Pour yo okomo boka binemia baningano obua ki binemia ba la Chine yo po yo ki biso sonité malgré kandano malgré mention na yo okokoza na ba limite ke opele la baningano ndengo zo benga Karine a grande sœur na nga ngoto ke o non koto binemia Karine te mais net mutu boy te mais pour moi qui était trop agité. Diaka na ndengo sali na réseaux sociaux on aura succès ou na haine. Tout na bato a haine. O ba wanga na bana ba comment ça ba 600 vies na TikTok. O éviter. Luka ba maman ba wanga na bana réseaux sociaux comprendre que y a muto a haine. So que eza base ba ko ya 5 ka 6 ka. Mais base ezalate o sa 600 personnes autour na ngulu. Nenge yo lakisi batuka haine o bandi ona baningano. Ya bimisa vidéo, bimisa voice. Ngana on a janvier 2026. Au ça 73 personnes en ligne. Au comprendre que 5 cas, 10 cas, nos obéta. Page nyonso zoya aoluka matière. Nzinzi nyonso landra nye. Batu nyonso ba otonde loko kanisa te ba okumisa oto ba na esengo. No mutu nyonso yo oluka matière. Na ke na live fi capable de lo boka ma voice. Aoluka cha na page ne etalama na fin du mois TikTok a fouti mbongo. Ane na tina noti. Edi ke fi capable de boire comme moi vidéo. Boaka na zui matière. Dans bakano zobeta, je te dis la vérité ko kanisa te batu nyonso na balingio, ba appel nyonso. O pelisi live o matisa penza batu ba yeba banzo finga ba camarade no yo vandi. Ebi ko kamu singa. Si capable kamu singa. O kamu singa. Au conseil nyonso sauf yango. Je préfère encore yo moko.
yo mona munono ofinga tabango ya na ndinga kikamana mno ekyolika yake bato babanzo mata Angelica wana mukusi wana laksaka nini jeje wana za lokwa libaya naza pre ya batuta atolote tuta mukongo na réseaux sociaux o bato ozokumisa tokuta bomba numéro 1 lelo bazapi na TikTok oyo yebi teke msoto e TikTok tokuti ba mutakala ndeke TikTok ezaki asoki nani likolo bapota soki alobi mokili mobimba bayokande na TikTok obosana lelo tosuka api est-ce que kanga TikTok ti lelo bakana ba 1 million moyoka bango isusu bakoma bato lelo so boyoki ye un mois bobosani ki azalaka boyoka osutuka so asali so elo boyoki ye bobosani 3 mois boyoka osutuka isusu ok ye kala azalaki so abwaki ka jeton bapage nyonso bazwi bato nde nyonso eyi jeton eke lelo bakoma opola na bajeton na ye elakisi ya kotuta tolo te batuta nde mokongo naza desi na mpona moni eloko baningano basali yo te na moni yango te même lelo mpo bosuka de le début ozala force ozalaki déjà mal intentionné envers baninga parce que je trouve mal moninga nanga oswana na mutu moninga nanga azoswana na mutu nga nakomisa mutu ana yaya non nga so mambo etonzingo moninga neti nde etondanga rgg osala rando na soi-disant relation mona yeba na préféré qu'on garde silence mais jamais non plus GG makambo malgré tout si relation na afinganga ke karina abetanga 12 apesa GG makambo GG na miso nzamba zana oyoka na pesa ta matière mon côté na préféré qu'on garde silence parce que je me dis au côté aux connaissances soit disant qui camarade en côté yebe petit nanga écoute un appel en bella pour ce n'en bella tu n'as ça l'appel conférence on a mon moto mais vu qu'écoute un bella na garda silence yé mo ma chacha a commission c'est que neni petit nazo finganga azolo bate c'est que abandon finganga vertige ma fille mon pignon so finganga ti lelo moko ekomamanga na mbunju ata na lipeke bakisama na tatouage au contraire ofinganga koto na obimisa ba 10 000 euros na sali barbecue 10 000 euros ozusi ofinganga na bimisi 7 000 na fetele mwana oyo posala mo yebakiselo esu 5 ans na poto tosala ndeni tosali boni omona mpe so oza mal intentionné obando okaka asoni papa mwana sundola mwana video papa mwana memi mwana tosali ndenge nini ya omokoni baomema bana batata na bango donc il y a des choses ma chérie soki oza vrai na motema na nzamba omona nzamba obundelo omona mpe yake moto ayaki alobi apona akomozwa bakao oforce te nzambe mo akomosaka yayokaka asoni mwana zanga affection tata bu papa mwana na mwana erumba mwana on sentir que ba réponse ezoya oke olukango te ozo forcer te oui et akabongo parce que nzamba tala na motema que je naza innocente aucun jour n'a pas ça GG même matière aucun jour na sepela na GG finga soki ex comme jamais na ko sa motenga na ka hypocrite te donc ça monte et puis net nga Karine moto to monana na vraie vie étant que humain normal non yo kana soni au moins toi na biso na ba secrétaire toi et puis ba secret peut écouter ça kana ngote pour ça ba secret ça kana modèle ba finga mbele ba bimisela bino nga ba secret na ngeza kana botra te yeso kamolanga banda nde na bota ya secret ezati kaka je bato bakanga na ngumu no solo ngana mu no solo na mobali te me bato balumba pe mu no solo te bango pe botula ka netinga ngako to na mu no solo papa mona no komisa eso bazuba mona bingani moye mais bango bakami no solo te batata bana kutu destination donc ça dure et on a blonde solo bité muto ko ya fingi yo poza mal intentionné mais marambo yo fingo ye na vine eko kisamate
oui ponga bazafinga muno solo mibali baboya ke po muno solo me ngami bali baboya ngam no solo neti mutaboti sanga akimanga pona muno solo me yimo akoma no songela ninga muno solo mais siko question tu na mina bango oyo baka minoko solo te batata bana pe bazonga batata bayaka pe siko seke nga atika na muno solo nanga o se mobile boyinga ke ya lingi ba fie minoko propre suka bi na kana muno solo nanga ona kwa azongeli muno solo na ye donc ce que muno solo chamwa bo pesa na posa ndeni na somba boss na pepsoda no somba te pona ki muno solo no chamwa. Dans la vie, mutu soko sili soni, oyo kaiso batu soni te, oze su mutu te. Fi capable niveau no komi, pona yo kom soni te na no clair, oze su mutu te, fi capable komi no kwa nyama parce que tu ne réfléchis pas. Mutu azanga makanisi eza nyama na fingi ote na oloba na okaka étant que mamboye réseaux sociaux mutu nyonso sela mo analyse. Po mutu normal. Mutu normal il faut zara ma kanisi. Même sans ça il faut reculer un peu. Bato bolia bo mela ya ba yo kaba ngo soni pona vie on ne sait jamais. Ngale no ka ndena lobisa ate soit disant ba camarade ngo. Bon tapoter. Soit disant ka ba camarade ngo on a lobisa ate lilo. Mais quand on est au banate, c'est pas yo qui mutenga qui obuma Karine. Bon benga ngati. Bon kata ba proche nanga. Bon benga ta ba ndeko nanga ke bolo na Karina keba. Bon yo obumai. Aki matanda kutoa sala boy. Pourquoi bon comme na niveau na? Parce que bon tala ke wito loba na te mabe e aki me bon to tiketa kufa. Mais yo niveau yo komisi baninga lelo kanga data lelo. Okomisi baninga na oba ba fête accomplie. Motemo yo kangeli baninga. Yaya, kolanda biso ta réseaux sociaux te. Biso to solo non na téléphone. Mais yo na baninga no boyeba ni vraie vie. Ya vraie vie. Lelo bato boya sima na fi capable. Se rappeler 4 mois en avant. Babenga bino bato a braza bobima na communauté na biso mais lelo zana matière babosani ko amuta braza on se rappeler landa 4 mois libosoir bato lelo obwa ko okumisa wana tala na ba page na bango tala na ba live na bango boaki bato a braza bozaki bato a braza bokota na biso te kendo kumisa roga kende kolobela makambo aboye biso kana la chino moko biso batuto signer bino kaka mboka moko o lelo yo telemeli o lobeli combien de live mboka si la voix pour nous défendre bino la communauté pour t'obliger communauté combien de live na moni na live na ba te belé ya braza ba manti ba lobi ba français moko boywana bazaka wapi RI na communauté ba benga na bino lokwa ba mbwa awa batona baka boya sa soutien bazaka wapi balapida rabino awat bakomisa bino ba mapapa ke bata braza wana ba jembela kama na biso bolongwa na bolo ba pena ma communauté na bino kanga Karina na la Chine na toza la sel oyo toloba ke jamais Congo Brazza Congo Kinshasa bomoko bisote omoni ke ozokanisa penza bien te nasalo yenge ya baka obeti operdre lelo bungeli mboka me mboka wana kauka mungongo mpona koimpose bino na communauté lelo ka bato obwaki wana otangi na matière bonde boza bwe bokosepela ere indelaka bino bato na bakata na ya koloba RP la communauté Brazza nyaka kanga tisaka bima na mambo ya congolais na biso RDC tosi to mona ta journaliste moko sa simé telemi tosi to mona mutazu ya ta par na bino na bato bosola na bon soit disant na privé ba rappela bino ke bo bato Brazza
mais ngana la Chine to bunda kapeto bunda peto longa bitumba to imposa bino pe na communauté pia on anko mais lelo yo raisonner te yo telemeli mboka je suis pas ta copine je suis pas et ana mambo ki copine a ezati likambuso et réseaux sociaux tout le monde a sa analyse ça n'a rien à voir na ki copine non nga na ko préféré nga mona gangi la bamboka na bafana j'ai donc encore na ko tolérer jamais moto oza de libanda la Chine lo bana bango